Pour s'abonner massivement à des shows de Nart TV pour la vérité, pour les. Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows de Nart TV. Merci Nabao Balandi des shows de Nart TV. Ce que Talinga n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows de Nart TV. Au Talakaba réalité Zoli Kanamokili. Tu es l'une si j'ai mon corps et que ça la penda passe par rapport au comportement ya bana ndenge bana bazoko la na ba famille et ça la bien. Pourquoi na lobi boy zala branché na pesa au détail. Maman la biso abenga na des shows de Nart TV. Maman lobi des shows de Nart TV. Zwa image wana otala makamnye zole kana image. Mais loko ni ezali na image wana natali image pe na regretter. Komona mwana ndenge azosala na kati ya image. Yaya oki ko croire te ki wana za mwana. Pourquoi te lobi boy parce que mwana wana âge na eza plus ou moins 10 à 11 ans. Mwana wana za na 10 ans ou 11 ans. Mais mwana ya 11 ans ba acte oh yazosala na kati ya vidéo tu peux pas croire. Mwana wana sali na vidéo toke siko oyo kama mwana sali na vidéo. Mwana azalaki na kati ya douche akendaka kende kosukola. Yango ba Android oyo yaya. Android eza bien. Eye na caméra eye na comment dirais-je? Et puis si moi évolution mo be na mokili mais eye pe na makambo mabe makas Android eye na ba problème sérieux. Et favoriser pe mabe ebele likambo ya caméra oyo. Il favorise ma B et belé na kati ya mokili ya Nzambe. Quel est le problème toke na détail? Moi naza na kati ya douche, moi na ya 10 ans 11 ans, âge na eza estimé wana 10 ans 11 ans c'est-à-dire aza seulement munene na nzoto c'est-à-dire omoni bano bakola kazaka munene na nzoto mais aza na mwana, aza mwana mwasi, aza une fillette. Azokola ka na munene na nzoto mais aza mwana muke. Mais bah acte au moins nous avons posé na kati ya vidéo non ce n'est pas possible. Moi naza na douche c'est-à-dire ayaki na premièrement alataki essuie et main. Alati essuie et main asiraki na tolo na ndenge basi bazaka so ba OK na douche. A koti na douche a poser caméra liboso na ye c'est-à-dire a chaki téléphone liboso na ye. Abandi komi filmer. Parce que maman lobi tala na vidéo avant ngana ya kosola na onatali vidéo moi na che caméra abandi komi filmer. Moi na longoli boso caméra a bombani tanga zongi na be moi na tikali ni moi na tikali ni ce faut tala nzoto a moi na na biki aza moi na muke me nzoto na eza ba nzoto o ezo kola par rapport ya âge na ye c'est-à-dire moi na kola na nzoto par rapport ya âge ya omoni ba gaffe musu ezo sala na ba famille na ba foyer par rapport à ba biloko a boye bana musu pende na lobaki moi na beba kala. Mais maman est baraté. Voilà pourquoi tu as une émission pour maman, papa nanda. Boza la prudent ya kolandaka éducation ya bana surtout ba oya basi. Ba onde des choses de Nart TV azolo bela mingi surtout ba oya basi. Po bano ya mibali baza na ba problème mingi te. Mais ba oya basi yaya ba problème sérieux. Moi na miche caméra, il faut mon danse ni moi na zobina. Yaya moi na zo boaka bassin. Moi, il y a 11 ans ou encore 10 ans, 11 ans, azo bois kabase na degré moko ngamoko na fandi na mituli na bitien. Oyo mwana to mukolo. Mwana to mukolo. Mais pourquoi non lobe la vidéo oyo? Ça la brancher, ozo comprendre pourquoi tu es ko lobe la vidéo oyo. Donc des choses de Nart TV, rien que la vérité, ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir, nous on est là. Jamais je me mettrai ici pour parler contre quelqu'un. Jamais. Ça, je ne le ferai pas. Bisoto Lobeaka ba fait o ezamabe. Netoko palper. Nous, on est là. Rien que la vérité des choses de Nart TV. Au centre. Voilà, nous, on est là. C'est-à-dire, moi, na oya koti na salle de bain à longoli bilamba atikali na sous-vêtement. Na ebisio kaza moi na muke menzoto na e ekoli. Agi muke menzoto ekoli eki nzoto abakolo. Comprendre le qu'on a solo ba. C'est-à-dire moi nazo boaka bassin na kata image et boaka bassin. Na seki na ebite na expliquer au côté ndeni. C'est-à-dire moi nazo boaka bassin, niveau zo boaka la bassin. Ndombolo kakati, ndombolo yaya. Wana ndombolo ya mwana zo boaka bassin, niveau zo boaka la bassin. Yaya mama,
Ce qui n'a pas que boaka bassin n'est moi nous moi c'est à boaka moi na 10 ans niveau so boaka la bassin ce qui n'a le bino maman boaka bassin n'est moi nous à boaka yo kokate o kokate ce qui n'a bi maman boaka bassin n'est moi nous moi c'est à boaka bassin yo kokate voilà côté biso to ekolobelela là ça dit moi nous degré so boaka la bassin boaka bassin degré azo bois que la mosco na ndenge ba ndombolo c'est-à-dire azo bina na ndenge ba chel azo bina na ndenge ba chel azo bina na ndenge ba ndombolo nde yango eloko na oloba azo bina na ndenge ba chel azo ningisa sima na ye azo ningisa kumfundu na ndenge ba chel boaka bassin mwana ya 11 ans azo boaka bassin na degré moko natali e boaka li ya bassin oyo azaka ka mwana ya solo. Mais ayebeli boaka bassin wapi amonela ki danse oyo wapi danse ya mapuka oyebi danse ya mapuka danse ya bachel ba danse ya boîte ba danse ya baso babina na ba boîte pour chercher les hommes ba danse ndengo wana baso babina na ba boîte pour luka mibali faut ningisa ndengo wana pour attirer mibali pour séduire ne danse au mwana zobina parce que mwana âge nini na lobi estimation 10 ans 11 ans est-ce que mwana 10 ans okiko boaka bassin na degré wana tala ningise la zone ningisa bassin ngamo una vani na bi tche mais makambo eza na kati ya bandako bana kubeba bazape ebele elongo wana te mwana bimi susu boya bimi libanda ya kamera tanga ozonga na kati ya kamera boya tikali ni alongoli siko na kaleson na ye alongoli na kaleson siko atikali ndenge babota ye mwana ya 10 ans 11 ans estimation d'âge moi kaka tolo ezo banda kubima sika tu vois moi tolo ezo banda kubima sika nde asimbi moi tolo na ye wana ndenge ezo banda kubima sika aya bimi liboso atikali mutaka c'est-à-dire alongoli siko na sous-vêtement tanga azo boaka bassin azaki na sous-vêtement tanga bimi libanda caméra azongi na boye atikali siko ndenge babota ye mwana 11 ans 10 ans 11 ans to zoye 10 ans ou encore 11 ans le batiko ndenga na olo ou bien kanisa ndenga na okanisa est-ce que mwana 10 ans ou bien 11 ans akiko koma déjà na mémoire wana c'est ça nous on est là mémoire wana po kota na kati ya mwana wana amoneli yango wapi pe nani alakisi ye na âge ya 11 ans nani alakisi ye makambo wana pe amoneli yango wapi amona yango pa mama na ye amona yango pa ba camarade to na téléphone na ye akotaka na ba site po ya bakolo akenda akotala biloko wana point d'interrogation. Voilà pourquoi toloba il faut vraiment botala bana bino abasi bien o kanzoza na mwana ndako nzoka mwana beba kala asota déjà fenêtre kala yo e bakate yo zo benge mwana mena libanda kapuba oyebi kapuba. Nous on est là rien que la vérité. Voilà notre ambition sur des shows de NAR TV, rien que l'alerte. Biso tozo ko alerter kaka mabenyo so toza ko alerter ya malamu to yepe to beti maboko po to lobela kaka mabete o pasani malamu to ya to lobi likambo eza sali bien to beti pe maboko mais plus tozo telemela o nyoso zo ya ko nuire communauté o nyoso ko ya ko bebisa vie ya bana na nzambe o nyoso ko ya ko bebisa communauté congolaise biso to ko telemela yango. Voilà nous on est là rien que la vérité, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Yo limba ibisoni. Olingi to kosa po yo sepela. Mabe so yeza mabe to benga ngo mabe. Malamu so yeza malamu to benga ngo malamu. Voilà nous on est là. To ki ko kumisa muto azo sa mabe te non. To lobela yi kaka. To pesa yi conseil et ki ko aider pe a chanter. Nous on est là. Moi na longoli bilamba akomisko ndenge babota ya ye pa abimi mutakala. Asimbi malombo na ye, asimbi awa na se. C'est-à-dire, ba acte nyoso mwana azo poser na âge na ye. Na elongi amona ozo mona zana mwana muke me ba acte o ya zo poser za ba acte ba 30 ans, 35 ans. Siko âge na acte e bala na te yango to eto tuna boye. Pesa biso ba commentaire sur clavier. Par rapport ya ba comportement na osa bloc, mwana osa bloc a boye. Amoni yango pa mama na ye na ndako. To amoni yango na ba nzela ya ba classe ba zo kende. To par rapport à ba phone auto sombela bana mwana zokota n'importe quel site azotala ba biloko wana yango zo mona bana mingi azana mukie mais ba bebisi ye déjà azana mukie mais mutu mo beje azo bebisa ye pona nini bana bake ko mona au-delà des visions, c'est ça bake au-delà de l'intelligence, c'est ça yango to lobi ba android oyo et yepe na makamsu ya malamu na mususu ya mabe, c'est-à-dire luka o veye mo mukie ko talaka mwana surtout bana basi. Acte moi nous azo ça na téléphone yaya soko tali vidéo wana on dit matin
na ota la vidéo nde na soki na ota la vidéo je regrette moi na âge wana zo ningisa bassin niveau na lo ba ningisela bassin soki na lobino mama ningisa bassin ndenge mwana ya 11 azo ningisa mama yo okokate nous on est là parce que yo mama mutoboti okoko ningisa bassin ndenge wana te okoko boaka bassin niveau mwana azo boakela bassin te mwana 11 aboaka bassin koleka yo mama oboti parce que aboaka ondeni amonela ki ngopana mwana zo ningisa sima sadi zo ningala lokwa chasti ba chamai nde bazo ningisa mwana 11 ans to mwana 10 ans mais c'est horrible ayebeli makambo wana wapi ça lit bien que ça la passe maman a besoin des choses de Nar TV et ça n'inga passe comme mwana boya cause la mwana pe déjà mutu moko abimaka nae mutu moko déjà bebisaka ye pourquoi tu ekoloba vidéo wana ebimi ndenge nini po azaki na douche tanga osa la vidéo wana aosa ela monani to mituna siko atindaki yango panani po vidéo wana ebima est-ce que ça la ki yango ki sa maman abonde maman abonga tienne internet point d'interrogation eza ba question asalela ki ona na sala papa abonga lati papa abonga sepeli apesi to ça na mo émission point d'interrogation. Ou bien nous avons une vidéo, on a déjà sorti de la mobile, à âge à 10 ans ou bien à âge à 11 ans. Bon, ce moi, à 10 ans, 11 ans, sorti déjà mobile, la vidéo, c'est-à-dire à moi, on a tout éliment. La question, toi, non, par rapport à la vidéo, on a parce que à âge, on a sali vidéo. Si on a sali vidéo, on a pas yemoko. Mais comment on a une idée à cause de déjà la vidéo, c'est ça aussi la question à savoir. Comment moi, il y a 10 ans, 11 ans, vous avez la capacité à faire la vidéo, qui basina mibali ndenge ba salaka. Ba vidéo qui ba acte moko ya mabe. Ba vidéo pornographie. Au moins on a ça la vidéo pornographie na âge ya 10 ans. C'est ça biso toza comment on ça vidéo ndenge wana. Ba vidéo ya mbetu na âge ya 10 ans. Parce que pour vidéo wana bima libanda apesaki yango nani? Apesaki mobali. Po to ebite bimi ndeni. Ce qui a salarié en pona il fallait supprimer tant ici mais vidéo n'est pas mutu mususu et comme pas mutu mususu ndeni ça dit moi na 11 ans 10 ans comme il y a na mobile yango zo mona bana mususu azana âge muke quand nde toloba ya 10 ans 11 ans mais akushara déjà na mibali alala déjà na mibali c'est vrai bilo na zo ebisa yo bana ebele to yebi to za conscient na bandako to yebi ba problème bana ebele rien que la vérité bana ebele ba obi bana ba âge wana pourquoi ba comportement ya boy. Tantôt ne azo sa vidéo na azo tindi ya déjà muto ya landaka ye to muto ya bimara déjà na ye c'est-à-dire moi na za déjà moi na moko ba bimara na ye déjà peut-être to ruke eza ba penser eza ba réflexion et ça ni bien té parce que le roi vidéo bimit banda c'est que ndenga 6 ko sa ndenga wana atindeli muto atindaki ya sala bongo soit eza na muto za déjà derrière moi na moi si azo tindaka ye ba acte bongo atindela ka ye ou soit eza derrière na muto bimara na moi na ya 11 ans. Ça lit bien, c'est-à-dire que maman est prudente pour que bana surveiller moi na ko surveiller moi na ndenga brutalité te mais zala parent envers sa fille zala parent envers ses enfants surveiller bana surtout oyabasi ça lit bien te comme on a ndenge moi no azo boaka bassin na vidéo ngamo na tali vidéo oyo à plusieurs fois mais na regretter moi na boye na ajoyo nzoto ka nde munene na zana no mwana siko mémoire aboya zueli yango wa. C'est horrible. Par rapport à comportement ya bana na biso ndenge ezokende. Donc une partie to ngata lo ba biso mo to zobebisa bana. Pourquoi to bebisa bana parce que suivi ezate. Ba parents ebele suivi na bana ezate bana bazaka kaboye. Bana bazaka kaboye suivi ezate na bana. Moi no akozala na mutu moko abebisela ka mwana yo yebaka te. Mutu moko atinda mwana ki esayela ka yeba video ndenge mwana ya ba acte bongo yo yebaka te. Tantôt mutu azotinde asa ba vidéo eza dia mutu azana tendance ya kobebisa mwana wana on ne sait jamais. Voilà pourquoi tout ça la ba émission boye. Et ça juste pour tout zo moi comment dirais-je, tout zo ba précaution, to yeba moi mamsu ya mabe et sima ya ba vidéo oyo ba sima ya ba téléphone. Voilà, on ezala qui comme sujet yango wana ba maman to za la prudente mais quand on la de la éducation bana c'est très important. Yebaka nini okiko tika mwana sala na nini mwana oko sala te c'est très important parce que mwana ajuana na ba vidéo o ya sali ya meza passe bon so akomi na 17 ans akati singa akomi mbwa ya liboma c'est ça et ça li bien te benga biso na des choses de Nar TV pesa biso ba sujet ya bien to lobela mo pona kosala éveil patriotique o ekomeli yo komela baninga te numéro des choses de Nar TV ya mwana benga biso na masolo ya bien na ba sujet bien to lobela mo e kosala bien. Si vous avez n'hésitez pas, abonnez-vous sur notre chaîne des choses de Nar TV. Hôtel Akaba émission na biso. Et là qui a un humble serviteur, l'homme de bonne foi, Zala branché. Merci.